Wapi. Maman Mimi, elle est allée jusqu'à se chouer en sonne pour pleurer encore. Ça fait très mal pour Atali Kambuya TCA DNO. Tout le monde dit que Maman Mimi a écrit Lubumbashi. Mais Boyambi était pour recevoir. Il était si azongi. Yango nazo senga pe na Maman Mayamba. Oza Maman Moboti. Oza Maman Oyo. Lelo. Toza pe. Oza fier. Ya kozala pemeni ya trésor pour tout. Mon atier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette et la fleur. Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Bienvenue, ma chère internaute, il y a Congo Température, vraiment, site qui toque vraiment, où édifié Kabisno, site qui toque vraiment, et ça, les Larabino, bah, émission qui toque. D'abord, avant tout commencer, j'ai dit merci beaucoup à la patronne de cette site, Maman Rosette La Fleur d'Ambour. J'ai dit merci beaucoup à Germaine Kindo qui depuis Paris, Pena Pessi, merci beaucoup à Joe Lili Attal, en chair et annonce, au Azali, sponsor, producteur, il y a émission Lolaka ya Congo. Bachar Internet Nabiso Bazeko Nabiso partout dans le monde. Comme une sixième partie, il y a affaire Oyo, phénomène Oyo, affaire trésor pour tout. Je dis merci beaucoup à Patricia, vraiment Oazali, Patricia Ebalé, vraiment Oazali comme en assistance. Na PCP merci parce que Azawana. Néanmoins, nazo lobala nazo solola na Bachar Internet Nabiso vraiment Bandek Nabiso de première partie. Tito komi lelo na sixième partie. Donc on a Pesibino merci parce que boza est belé. Et belé bozali kolanda biso na Canada, na Londres, na Paris, na États-Unis. Vraiment na PCP mbotepe merci mingi na batu nyonso vraiment bazali ko soutenir biso. Merci beaucoup na couple idéal couple Chamba na pesi merci na Jean Redo Chamba molongani ya Mami Chamba mama na Jimmy Salvador pe na pesi merci beaucoup na Guy Wembi depuis Londres pe Bibi Shingoi na pesi mbote na bosanité Tanya Mwengi pe azali kolanda biso depuis la Russie pe na Igor Mintu motema ya Denis Fabiano. Donc comme une sixième partie nabiso affaire trésor pour tout, je pense que bande konangai vraiment au bozali ko benga biso likambo oyo na ngina loba tozali ko sala vraiment sentimenté tozana posa vraiment que problème oyo parce que lelo batu na Kinshasa batu na monde batu partout bazali vraiment peut toucher surtout biso batu ba maman vraiment ba bimisa biso otoye baka valeur ya ba maman. D'abord, avant tout commencer, na kolingana adresser vraiment na bandeko au bazar au talabiso pe na trésor pour tout azali ko talabiso vraiment depuis na Lubumbashi. Tout le monde a dit ah trésor pour tout merci beaucoup parce que aux ali grand footballeur yambo kalabiso mais net aux ça la émission aux ça la émission avec sentimenté. Tozo salango avec sentimenté eza ko sala passe parce que biso ne toza ba maman toza ni contre nous pour parce que biso vraiment émission Ololaka ya Congo to benga rango tribune de réflexion pe à solution parce que affaire oyo ya Maman Mimi ezali ko sala pe passe mais toza contre Maman Mayamba te mais trésor pour tout mais ka vraiment ya ko réfléchir étant que moi na mobali mais ka ko réfléchir na likambo oyo ezali ko kende vraiment même biso to komi ko lemba ya ko sala ba émission oyo tozo sala émission pour na plaisir te tozo sala émission te kaka pour na bachar internet te parce que eza ba parents eza bato bazo ko tala biso bazo pesa ba vie na bango lelo je pense que yo moko zo mona ndenge bato baza ko benga biso to kolinga trésor pour tout na ebike Atali Kambuya TCA DNO. Tout le monde dit que Maman Mimi a écrit Lubumbashi. Mais Boyambi était pour recevoir. Il était si azongi. Yango nazo senga pe na Maman Mayamba. Oza Maman Moboti. Oza Maman Oyo. Lelo. Toza pe. Oza fier. Ya kozala. Pemeni ya trésor pour tout. Biso bapandisa ngotoni ya kaote. Parce que Oyo po sala na miso nzambe. Naza sûr que mutu mwa ko ekoniye ngote. Kobikisa vie à mutu
kitoko batela mutu na miso ya Nzambe mama Mayamba ozali ko coûter cher mais réconciliation ezali kozanga entre yo na mama Mimi mama nanga oza chrétien pe bandeko oyo bazana trésor pour tout nzinga bozala na pona diffusion te bo diviser te bozala pona séparation te. Surtout biso na Kinshasa bandeko na biso soki ba moni place eloko trésor pour tout aussi il a beaucoup contribué na bana ope mama Mayamba bota mais maman lelo mama Mimi azaka kana posa ko reconnaître et azana posa kaka trésor pour toi reconnaître que yaza maman na. Je pense que tant bozo mona mutazo tambola aza folte atamboli ti même ake ko retrouver bateau yo Bayana trésor pour tout na Kinshasa après combien de années? Trésor pour tout mais qu'à réfléchir. Naza sûr que vous allez côté la mission le laka ya Congo vous allez comme la bino. Biso dozaka une église au milieu du village. Au milieu du village ning toza ao. Toza na besoin de résolution ya malamu. Oyamba ki osenga ki ke mama Mimi aya Lubumbashi. Mais suite maman zaki rejeté. Pourquoi que likambuya ADN ezala on a problème te ba cher internet bazaya ko landa biso ba mama ebele ezali ko sala bango pasi na otaki ko yamba Sarah Tola oyo bande comme so balobaki ke soki Sarah Tola ayebaki histoire ya makambu oyo te il fallait pas intervenir na émission oyo émission lolaka ya Congo ezali émission oyo lelo tozolinga ko édifier batu Bao baza partout dans le monde au balandaka émission oyo pour na affaire oyo ya mama Mimi o pe batu monsieur za sala pasi to mona ki pe ba vie batu monsieur sou balobi ke de 0 à 18 ans mwana soki aza libanda sera commis déjà majeur sera coli ata we ko réclamer mwana plus tard batu monsieur sou balobaki ba pesa ki ba surjection na bango ba pesa ki ba réponse na bango balobi Moto azolo ba bongo pona yebi pasi ya komema mwana na libumu te pasi ya 9 mois te to que la paix quelque part maman Mimi pasi total la paix imer ya maman azali koya nango pona trésor pour tout tolobaki yango eza circonstance esenga ki ke likambo trésor pour tout ele kaboy peut-être ezalaki ezalaki nzela destination na ye esenga ki ke lipamboli ya putu eyande boye yango balobi ke likamate bot ebomani na kuku ekobima kaka na poisa lelo la maman de trésor pour tout est reconnue. Je pense que tant que maman abandaki koya azoya pa bande ko Eliezer bomonaki déjà lelo to mona rango mutu soka azana ba preuve ou bien azana ba biloko moko bozola kisa ezola qui savent vraiment que likamu o to benga ngo ba preuve na français ba preuve na lingala na koluka mwana ye basoki ezalaka nini mama Mimi ayaki même na ba photo ya trésor pour tout yango to komi siko na étape ya ko tsenga mama Mimi soka zolandanga ezala bandeko na biso pe mususu o ba meki ko kanisa mwa muke baza na États-Unis balobi peut-être ti siko mama nani trésor pour tout avec okanga mutema ba preuve peut-être nane koki compléter mais zana ndeko moko abengi biso pe to na sur boyo kalobi mama Mimi ameka koya na bana parce que mama Mimi alobaki azana bana oyo abotaki après trésor pour tout toyebi yango ba mama na biso vraiment toza bana ba mama tango utina libuma mama ata bana wana boza papa moko te mais il y aura des traits toko senga pe na mama Mimi aya na baleki ya trésor pour tout pe akoki komona bilongi ya bana wana o mama bota après trésor pour tout eko kitise pe mutema parce que ezapé na ba preuve o mama yaki nango mais jusque là toyoka ki pe ba fuite ba vérité zebele bande konanga bozolanda partout dans le monde
toyoki ba vérité eza na bato misusu baza kofinanse bango mbongo pona kaka mama mimi apusa na pas trésor pour tout te biso ba congolais tolingani te ezosala pasi toza na posa ko rejeter mutu te. La réconciliation est la force. Mais biso tozaka na système à diviser pour mieux régner. Maman Mimi, je pense que boyoka ki na 5e partie avant na bakisa maloba oyo likambo na ye nango Maman Mimi ko uta na ye Lubumbashi nenga mona ki ba recevoir ki était bayamba ki était koloba tant Maman Mimi azongi amoni esika ko kende te akokende wapi. Maman Mimi elle est allée jusqu'à se chouer en son pour pleurer encore. Ça fait très mal pour cette histoire. Et ça la passe si ba maman loko là ba Patricia et balé bazo lela za maman za moi si. Basi loko là ba Germaine Kindoki depuis Paris. Baza kolela ba maman belé baza ko benga pona likambo o balobi il faut koyeba pasi ya ko mema zemi 9 mois ko bimisa mwana. Moi pour moi je vois la maman Mimi comme elle dit Azana intérêt mon côté. Azana posaka kakeba reconnaître ye. Affaire ici ye bani. Mais zana main noire o ezana kati wana elingi réconciliation wana te. Biso ba kinois ba congolais to lingi kaka place likambo eza surtout soki mbongo ezali na yambaki saratola ba mamebele ba bengi nga saratola ebi histoire te il fallait ai atuna. Ngai na fanda na mama na nga papa na nga atika nga na âge à 11 ans mais papa na nga ko récupérer ngai tant on a commis à université na moi classe o mama na nga tangisa ki ngai lelo na koma utile na société. Je reconnais ma mère n'a pas si na souffrance ata baloba bazoloba yango mais pour tout de 0 à 7 ans wana déjà c'est trop. Na 9 mois plus 9 mois maman Mimi maquillée. Tozo mona batu msu bazoloba oh maman mayamba ezaki lupango afutela non. Toza na besoin likanisi ya mabete na likambu oyo. Entre maman Mimi et maman mayamba bakoki ko se familiariser. Parce que ata bozolo bana maman mayamba pe abombaki trésor pour tout. Mais ezana ba main noire. Bato balingi te toyoka ki makambo bimi ebele. Makambo kaleson pour tout. Pourquoi ça nous les Africains on est comme ça? Maman Mimi elle est au bout. A commis na souka, a piqué même crise. Oui Ranson, merci beaucoup à Igo de la Forêt parce que aux ambassadeurs de la paix. Les solo bat bayebite. Mais a yambi maman Mimi. A consolé maman Mimi. Tolinga bacha internet na biso. Na pesi merci beaucoup na bato nyonso baza ko soutenir. Merci beaucoup na maman Rosette la fleur d'Ambour. Vraiment ndenga pesi biso espace kitoko oyo. Na pesi pe merci na Asia Panda depuis Paris, Aza Olanda Biso. Na pesi merci beaucoup na Igor Muntu. Vraiment bato bazo soutenir Biso. Ba maman baza ko benga zo pesa bango pasi. Na maman Hortense Tantou depuis Allemagne. Ba maman zo sala bango pasi baza ko benga. Merci beaucoup na Mémé Francine pe azo soutenir. Biso za nango tribune de réflexion pe il y a résolution. Toza na besoin likambo nazo sala likambo na sentiment te naza mopanzi sango donc na olinga boyoka na on peut likanisi ndenge bandeko ne na otiko loba par rapport à ba trait ce qui maman Mimi après avoir compris ta trésor pour tout mabota qui sous na balé qui sous bazaka kana papa wana bazaka même papa donc na
na trésor pour tout kasi oui ça fait maman mimi so qui me pose une chance pour ça na kini kuna mais ma papa pour ba leki ya trésor oui so pas ko pourtant ça maman et papa pour ça maman va traiter na habité tout le ba oui to yo kan deko a beaucoup de a pena ba photo ya baleki ya trésor pas le baki peki la sima trésor photo bote ki ba susu kana même papa wa peut-être sur photo et moi pe tu vas beaucoup de famille moi beaucoup aux gens moi traité aya pena mo photo ya baleki ya trésor photo wana et pour ça pe moi madame tu vas la qui ba batali ki moi pas très je suis allé au et le trésor parce que dans le monde il y a combien de flou et je sais que ça m'a bien kasi qu'on a là moi mission là yo et on va essayer na bien là yo pour na mécano que ça vient. Oui, merci beaucoup mon frère. Je pense que Bozoyoka boki likanisi ndeko abengaki par rapport maman Mimi soki abota bana après trésor pour tout aya na bango. Peut-être que vous avez trésor pour tout mon thème. On va encore prendre mon chouchou. Tokoyoka parce que Tokoyoka parce que bato bazo benga biso ba maman baza kolela makasi. Soki nani wana mpona botama na nsima bamapasa siko oyo mwasi wana alobi esali nini interview na nani na Karine Mokonzi alobi ke trésor aza yaya na ye siko place wana tozokomprendre te ye botami na nsima mapasa mosusu alobi ke trésor aza yaya na ye na ndeni Allô maman, tu es là? oyoki kami na lobi te onayoki olobi ke leki ya trésor pour toi bika botami na nsima ya mapasa yango wana te trésor pour tout alobaki ke ye abotami na nsima bamapasa po bapesaki ye pour tout. Ah, ok. Na comprends. Sikoyo soki mwana mwasi wana alobi ke oyo asali interview na nani na Karine alobi ke trésor azali yaya na ye sikoyo place na tondima ndani tokoboya nani tozomema kaka comme ça na 6e partie tokolobela makambo oyo olobi yo po tocomprendre yango te yana émission oyo gani matafari fo komo eza matafari o matafari soki foire toyebi te afaki émission na garçon wana na lubumbashi alekaki complet ya jim na oyo nani Karine asali na ndeko na ye soki fandi eza ndeko na ye sikoyo oyo alobi ke oyo aza yaya oyo asolisi ke oyo aza yaya na kati na bango mibale wana siko tokondima nani nayoki mama Merci beaucoup, cher internaute Nabiso. Merci beaucoup na bandeko nyonso bana vraiment boza landa biso likambo ezopesa pasi. Ezopesa pasi likambo yo na sur boki bandeko na biso babenga biso likanisi bapesi. Ngana komi na mawa. Yango na bisaki maman Germaine Kindoki wa dako landanga depuis Paris. Na pesi mbote bisika azali. Na pesi ba maman nyonso mbote oyo vraiment bazali ko soutenir likambo oyo en 100%. Bozo mona ke confusion zo kota. Soki miaka fort soki nani azolo ba ya botama na sima mapasa. Après un trésor pour toi botama na sima mapasa. Tozo yeba te. Donc likambo ngo komo kota mwa mbilinga. Biso toza na besoin te o nani te.
Tous on a besoin de réconciliation. Maman Maya, maman Mimi, bas solo le temps que ba maman si ba koli. Parce que ba tumisu su bazo lié sa ba mbongo. Pour ne pas reconnaître maman Mimi, te bazo tchabakal. Bazo salaire. Et comme itina makambwa kisi. Na bana misusu baza na camp ya famille ya maman Mayamba. Donc bazoko ya kaka pona ko embryer likambu oyo esuka kaka boye pe non. Siko soki lelo maman Mimi akufi. Aza maman déjà, il peut avoir déjà Aleki déjà 50 ans déjà. Souci est beau maka. Maman ko sa lelo ko moko boye, lelo akufi. Trésor pour tout va regretter ça plus tard. Parce que bon bino bateau boza tout autour à trésor pour tout bozo pesa trésor pour tout likanisi nini na likambo yo. Oh to moni vraiment parce que tozo mona pe ba maman misupe baza contre bazo lo ba ke maman Mimi azoya na bato misusu bato azoya na bango baza makangu na ye. Mais total la paix position à likambo pe ndenge ya likambo ango. On avait vu des photos. Oh, ezali ko lakisa ke maman Mimi azoki yango wapi. Soka yebaki trésor pour tout. Elle a même donné le appelé ça même combo exact au abota trésor na hôpital. Maman yana makambu nyonso. Bande konanga ba maman. Na kolinga likambu oyo botika nga moko te. Tozali ko belela ngo awa na bitando ike otoloba otobenga na français na télévision. Trésor pour tout, c'est un grand footballeur de notre pays. Célèbre comme on dit. Trésor pour tout kansani na likambu oyo. Parce que ça maman pe musu bazo benga bazo yo que la trésor pour tout mawa. Trésor pour tout ça moi mukie plutôt. O pe lelo likambo yo boya ko si sa carrière na e pamba na ba mauvais conseil bozana trésor pour tout. Trésor pour tout ça moi na azana nous na kokisi ata na ebité si peut avoir déjà des 40. Mais il est encore très jeune. Azana jeune vraiment. Azana traité tout très moins mais il est jeune. Azana pe na besoin de mémoire na ye o balobi mémoire à trésor pour tout un peu. Trésor pour toi, on a besoin. C'est un mémoire malamu. Mais trésor pour toi, on a conseiller à ma bé. Pour nangai, maman Mayamba nenge na yebi mama wana. Akenara lo sambo. Akoki jamais kobo ya kokutana maman Mimi. Mais il y a des gens. Ils ont ba main noire ou wana. Bato bayaka kaka na système à diviser pour mieux régner. Tous on a besoin de sauver ma maman Nami Balé. Tous on a besoin de sauver ma maman Nami Balé. Je pense que bateau bozaï kolandanga partout dans le monde. Nazo pe sabino merci. Muto azana likanisi malam. Oki nenge maman bengi nga te alobi. Alobi o nazolo ba ke trésor pour toi bota maxi sona si maman passa. Ndeko nanga mususu ya bengi à partir de Lubumbashi alobi ke maman Mimi soki alobaki kazana bana oyo abota après trésor pour tout. Bana ya maman Mimi bakozanga kozala na trait à trésor pour tout te. Eza prise de finition un souka. Et ça liouer enson Igwe de la Forêt étant que père de la famille. Mobalachi de Jima Pata. Maman exaucé na gladi. Weranson, ambassadeur de la paix, a fait si conseil, a fortifié maman Mimi. Pour na Weranson azali kolanda, ba émission azali ko salema, pour na likambu oyo. Ne maman Mimi a préféré qu'elle n'est pas Weranson. Pour na ba pasteur, Batumabe. Ba passer au bayan un système à diviser pour mieux régner bande konanga. La pauvre maman, maman Mimi,
azaye moko komema 9 mois na libumu eza nini te nga lelo nde nakomi na age oyo malgré ke nasalaka mais mama na nga ta so nasengi naza na problème grave akointervenir kaka ata na age oyo nde nakomi nango mama mimi aza na posa trésor pour tout o reconnaître bato mosusu bazoloba o bozwi o boye te a reconnaître ke wana mama na ngai tomona yango bahistoire moto mosusu tomona yango même na bafilme nigérien ke na histoire moko moni boye histoire motanga kutana na mutu moko bakutana ya longtemps bayambani baleli trésor pour toi est capable de le faire mais bato baza na système à diviser pour mieux régner oyo esali biso pasi mama mimi akeli Lubumbashi ti azongi ay kokutana na Weranson bandeko na ngai bato baza kolanda nga bamama baza kolanda ngai soki likambo oyo tozomona solution yango ezwa te ezozwama te bamama oyo mpe balingi réconciliation bakotya mabolongo yango na se mais trésor pour tout tolingi ezala trop tard te parce que na ba oyo mibale oyo oza na bango mama mayamba c'est bon parce que aza pembeni na yo mais mama mimi aza na besoin o reconnaître ye mais nano mpe si accepté soki lelo souci oyebika biso oyebika de bamama na biso soki bakoli na tension esalaka bango trésor pour tout peut regretter ça plus tard toza na besoin de réconciliation biso toza na mpona diviser pour mieux régner te bato bazolanda bozwi ya trésor bazali oh balingi kopesa mama na biso mimi accepté moi je dis ça tout le temps nazolo bango très clair toza na mutu na faire toza na mutu akorejeté te baconcerné baza bango nyonso misatu na mama mimi na mama mayamba na trésor pour tout eza circonstance balobaka yango nzambe oyo aza nzambe ya circonstance aza nzambe oyo déjà ntango babotaka biso ayebaka déjà lobi na biso kozala ndenge nini peut-être trésor pour tout fallait aleka na nzela ya mama mayamba mpona koma boye il fallait lisolo wana esalema bongo trésor pour tout aya kishasa na ndenge wana na modèle wana mpona lelo akoma trésor pour tout botika songisongi botika division toza na besoin de division te nga apeki tita na Congo température na besoin de division te merci beaucoup na Axe Weranson Igwe de la Forêt c'est ça l'ambassadeur de la paix il est là pour la réconciliation à consoler maman Mimi c'est ça ce qu'on veut ba pasteur ya Congo mitema mabe bazolo bake baza ba pasteur bo excusez nga ba o ba sambelaka 100% bazali ba tulokola ba pasteur chibin pasteur na nga sambelaka bien asambelaka na bosolo ba pasteur na biso ya la borne pasteur Delika Kasenda Zaranane ba pasteur bazao make un homme de Dieu bazali ba pasteur a solo azana pour la division te azana pour la division atamukete lelo l'église est là pour la division non bande on a biso bo excusez nga na bandaki na mawane na komi bolikambo ya faire oyo nazolo bango nazo salango na sentiment na pesi be merci na basali na nzambe nyonso balobi ke nzambe ako réagir na likambo oyo kozwa fin nango nga peki tita na mwana nzambe e kozwa fin ata biso bata mokili boye biso ba être humain bo de ko quitter mais puissance en nzambe e ko bundela mama Mimi bande ko nyonso baza na posa ko benga biso numéro eza affiché toza na besoin ba suggestion na bino toza na besoin boza na ba idée ba o nyonso ba ko benga biso ba élément na bango banda koleka na plateau awa likambo tozo sala ngo te o to sala ngo pona to sala ngo te tozo sala yango pona toza bana o pe to bimana balibumwa ba mama na biso
lelo so toza boye eza pona ba maman toza na muta ko négliger te na affaire oyo. Napesi merci na Jo Lili Atala. Merci na maman Rosette La Fleur d'Ambo o mama baza ko soutenir ngai makasi émission Lolaka ya Congo. Bat baza ko landa biso partout na monde. Esther Foutila napesi yo merci aux ali ko landa biso partout. Napesi merci na bat ndeko nyonso baza ko soutenir na Paris. Junior Lizobo, Michael Jackson, ya ba japonais, babiye muta kangi masolo na kati ya Paris. Junior Lizobo, Kamikaze à Japon. Je pense bandeko toko mina suka na pesi pe merci beaucoup. Na maman na biso Germaine Kindoki. Maman Germaine Kindoki, merci na ona ba conseil ozali ko pesa na tina émission o Lolaka ya Congo. Maman na biso Germaine Kindoki na Paris, maman motema malamu. Tokomi na suka na 6e partie na biso. Je pense que Bozalaki est belé à Kolanda Peggy Titan, le parallèle de la presse congolaise. La suite qui toque au Congo température. 7e partie Ezali. Ba vérité et otoko lobayango awa. Bo hésiter te à kobenga pona likambo. Na pesi merci beaucoup en assistance. Oazaki wana en assistance wana derrière la caméra, je reste ngoy artiste. Merci beaucoup à mon cordon tant que vous avez payé titan zo bima mafuta boelelo. To comment on sait ba émission à malonga. To longwa na ranger ba chronifuati. To comment ko solola comme ba grand garçon ndenge maman na biso Germaine Kindoki depuis Paris à lobaka payé titan grand garçon. Shadrach Discored. Mon cordon a payé merci. Na pesi merci na équipe technique Mobiba Congo température. Christian Mukendi Touré na régie finale. Na pesi merci beaucoup na Igor Mintou, Motema Denis Fabien Ozaki Kolandanga depuis Belgique. Merci beaucoup na Tanya Mweni depuis la Russie. Merci beaucoup na Tanya Siliki depuis la Russie. Agence Ngoma Business. Na pesi bango pe merci na Miss Ngoma. Merci beaucoup na Joe Amboyo Motema Harmonie Chindo. Na pesi merci. Marc Biembongo depuis Grèce. Batunion Sobalingara Peggy Titan Boza vraiment ébélé. Boza vraiment ébélé. Na pesi merci mingi na Henri Modogolongo depuis Canada. Oazali mon papa. Merci beaucoup na Lynx Longelo, Motema ya mama Pams. Longelo depuis Bundes. Le roi de Bundes, mon vieux. Et je peux ça open mawali solo à trésor pour tout. Lynx Longelo, venanga merci beaucoup. Na ba soutien na oza ko sala pour na Peggy Titan. Bato nyonso bazana besoin ko benga bobenga biso. Je pense qu'on se retrouve à la prochaine émission na biso 7e partie affaire trésor pour tout. Bye bye, bozala toujours branché na site qui toko site oza vraiment ko édifier bino makasi mikolo Congo température tokutani mikolo zali koya bye. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette La Fleur na dambu. Après avoir défilé na site Pola, mais cette fois-ci Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Bisonyaso tobina Congo température eyena mopepe asika ya tobina Congo température eyena mopepe asika